Congo, oh Congo, toi paradis. Congo, terre promise, au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, oh étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba pe kokabwana, motema mabe etoni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango nasengi na yo Masia, kotisa bomoko na bana Congo. Congo elonga ye Marabeleli yo Masia Yesu, itaosala kati na mboka Congo. Tribalisme, egoisme ekosila te na kati ya bana ya mboka. Bandeko bakomi nde kobomana, Yesu nzambe nanga okei nde wapi Yesu. Lobeli le maboko Masia nanga, mboka na ngai ekozwa kimia na yo. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, Mbote Nabino, balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala et l'équipe bato belé koleka misa ya français pambate awa bomo mesano ndenge tolobaka mwasi ya ndunda recevoir mama maleo bazana lisanga ya kokuta na pe kosolo na maetali politique bozola na biso na Bujumbura na Malawi na Sénégal topesi bino mbote bozana Abidjan. Je pense également à tous les amis qui nous suivent depuis la Chine topesi bino mbote bozola na biso na Congo central. Plusieurs rediffusions, vous n'avez pas à vous soucier parce que ndenge tozali awa et sika nyonso bokoki kolanda bosolo na politique. Canal Sat 346 Molière Télévision, tozana Easy Canal 100 bozolanda biso na Sarah Télévision depuis Congo Central Télévision izobanda Kasangulu kobandati tokomango na Mwanda bozolanda biso na Radio Mont Bleu à travers bandeko ya Bunia topesi binombote 97.4 Buzz FM ndenge tozolo baboye tozali en direct na radio tozape en direct na télévision Tingi Télévision 22h Kun Actu eza ebele famille ya télévision azobakisa kala mingi te PSS TV azobakisa et finalement Bosolo passera dans toutes les chaînes même la RTNC Gokota grâce à concours et à travail au binonios boza Rosala. On va le boucler la semaine aujourd'hui, je l'avais annoncé depuis hier que les lots Toroyamba Maître Peter Kazadi pour parler de tout sauf rien. Ça sera un peu de bric-broc. On va tout ramasser. On va aller avec un jeu de questions-réponses. Je pense que Rosalama Nabolingonion soit avec beaucoup de respect des parts et d'autres. Comme on en a toujours l'habitude. Alors, Bozola Nabiso, tout est permis. Tous les coups sont permis dans cette émission, sauf les injures. Tozali obligé, tozala ba réchaud, tozala ba congélateur, te pona robimisa vérité na congolais ayeba ndenge zali. Aucune intention derrière tout ce qui sera dit ici. Je pense que le seul souci est d'éclairer l'opinion sur toutes les décisions prises
prise par les politiques. Alors on va démarrer. Maître Peter Kazadi, il y a beaucoup de choses. La situation coronavirus continue à faire Bilo Ronango. Hein, donc je vais vous donner la situation. Précieux et Roublin, vous allez m'amener la situation que j'ai déposée sur ma table d'un moment. Maître Peter Kazadi, député provincial, il y a ville provinciale Kinshasa. Azali élu à Moamba, Azali na compte pe à UDPS, mais les loyers locaux là, Molobeli, il y a bana Kinshasa, mais Azali pe avocat, il y a assemblée provinciale, topé si on botte. Tokutani sous le long. Oui, après un long, une attente. Ouais. Non, mais c'est tout à fait normal. Je pense que qu'ils ont un dengue à m'abêter. Parce que la semaine où il y a un problème, il y a un tango, mais il n'y a pas de problème. On va évoluer. Alors, tu as dossier un peu de bric-broc. Les coronavirus, les ali kokoba. Mon corona, mon colo, batuaza kokufa ebele. Mais ndenge na moni bande konyonso basali ba sensibilisation et pas na bino na moni sensibilisation wana te. Na yo moko personnellement na tikali komona yango te. Soko sali yango, soko le kaki, qu'est-ce qu'on peut retenir du message creux na likambo etali coronavirus? Message clé, pardon. Tant que pas na biso na éviter ce qui n'est ni bon olobi pas na ngai na Moamba, c'est ce que je dis. Nazali parmi bato liboso au balika qui na média pour sensibiliser la population sur les dangers au coronavirus ezali ko présenter pour la société na biso na leka na quelques médias na kitape na babisika na circonscription na ngai na Moamba pour sensibiliser bandeko na danger au coronavirus ezali ko présenter. Bakonzi mboka bazui ba mesures notamment ba confinement ba édicter ba mesures ya barrière ndenge bazobenga oyo ba mesures que soki mutu na mutu to respecter yango coronavirus ekosila coronavirus eza nango penza gravité ezokufa na mai ezokufa na savon ezokufa na discipline personnelle. Il suffit kaka moko na biso azala na discipline personnelle ozosukola maboko ozo garder distance nande konayo ozola ta masque ndenge basengi na banzi na Corée et disparaître kaka boye basali ba makambo ya gravité et disparaître batu ba vivaka na bango normal mais mutu na mutu aza discipliné malade wana aussi là to éviter ba attroupement to éviter kolobana omoni ndenge tofandi na sepeli na plateau na yo oza musika environ 2 mètres. C'est comme ça que nous devons chacun soki to se comporter boy to vivre na biso et puis malade wana ko disparaître en moko. Très bien. Eza maladie moko penza ya gravité mais ezali dangereux soki ese koti na nzoto mutu ezo se développer vite ezo détruire l'organisme mutu. C'est ça les dangers. Mais si chacun de nous prend des mesures des précautions pour que to combattre malade wana et aussi la namboka na biso. Très bien, maître Peter Kazadi, honorable député provincial ya ville à Kinshasa. Olobi likambo COVID-19 malamu mais namoni ba député belé na mbele ya mokonzi ya mboka ndenga sengaki kesi ya solidarité omoni ka uti kotia ba papa épiscopo ba o bazui confiance basali na nzambe pote bango bakoyiba kanyaka te ba politicien belé soki bakotaki na likambo wana ba détourner melinga ko bima ba justification belé mais namoni ba député mosusu lokola Délice Sanga aza député lokola yo bien que yaza national mais bozana mosamo ka kolobela peuple ya kamati ba emolima na ye asundoli yango na l'état akamati yango na banque apesi yango pote population a bénéficier nango geste modèle wana pas na bino ko zape malamu ko sensibiliser za malamu peuple aza plus na les gens pourquoi ça yango d'abord nazo féliciter honorable Délice Sanga pour ce geste patriotique à Sali. Vraiment Nzambe apambola ye Nzambe abakisela ye na onyo soit sacrifié Nzambe azongisela ye na lolenge mususu. Omoni eza problème à choix hein ndeko Sesanga lobi olie ye moko azwa mbongo wana akende na ona terrain andimi ko céder na l'état utilisant na biso ke ngai nazali député provincial na Lemba nazali mwana Moamba olie ngai nazwa na kende koteke pa l'état ponga na vivaka na batu au jour le jour. Vous voyez donc batu o bazanzinga nanga je préfère ngamoko nazala na bango nasunga bango na mike o nazana yango soko ina lupango nanga chaque matin c'est plein
malgré état ou yanini, mais nous essayons de prendre ba précaution pour que base à la côte à côté. Vraiment, ndeko soki na lobi yango awa bato ba kanisa. Si je te disais que moitié ya emolima na ngai na lia kango na pesa kango population ba ondima ngote. Je dis bien moitié. Mais il faut expliquer ça d'une manière ou d'une autre. To bongisaka banzela, to kendaka na ba hôpitaux, na monaka ba veuve, ba orphelin, ba malade ba yaki pananga. Bon les assistance mais tant on le par exemple au bongisaka nzela, yo na compétence te au bongisaka nzela, vous avez la député te. Ils ont la député te mais to ça ngo pour pallier. Donc j'ai des images les kakana TV na bino. Tant na sala ba misala ko. Et les gars na bosolo te hein. Bon na bosolo te mais les kakana na journal na bino ndeko Jean-Paul akouvraka ba activité nanga. À Monaka, ils ont effectivement musala député te mais to kondi maté état il y a destruction et environnement état il y a destruction à nini il y a social et à population avec les paix que nous avons tozo essayer ko sunga bango. Donc c'est un choix. Moi j'ai choisi de travailler directement avec la population. Honorable Delis Sanga a choisi de prendre son argent mettre à la disposition de l'État pour que basse la population. Donc nayenanga to ça la population. Ça dit à en croire badir na yo mbongo na yo ozotia po basonga nzela ozo pallier na échec. Kaka nzela te. Non, na lobi kaka nzela te. Na zui eloko moko. Mais pona ni ozo zaka moko. Limbisa. Tango lobi batu babela ka baye ke pa na ngai na sunga ba. Naza d'accord. Naza d'accord lobi ezala wana ezala matanga ezala bopito zo sala. Naza d'accord. Na koti na likambo ya nzela. Pamba te na lobai ke za musala ya député te. Mais tango yo zo reconnaître ke nzela eza mabe na bisika ebele na lobi ko salisa ngo ozo sala ngo na motema lokola pouvoir eza ya tolo ba pouvoir ya UDPS mais moto abimi kuna azali mona UDPS bien qu'azali président de la République ya batonyon on a pesi précision détail de lingi koloba que ozo reconnaître échec ya mokonzi ya mboka na banzela esika o balobaki ba opesa ba congolais basali yango te yango yozo ko soutenir mbeka wana potena na Nathalie Sayo yeba ke ngai naza membre à pouvoir à double titre d'abord parce que président Félix Tshisekedi daza mokonzi ya mboka na pouvoir. Deuxièmement, parce que tous en coalition cache, donc dans un pouvoir. Nzela onga nazo bongisa, ce sont des routes secondaires qui ne relèvent pas du gouvernement central. Ils ont relevé le gouvernement provincial. Je suis membre du Parlement provincial. Gouvernement provincial, c'est un gouvernement d'alliance. Ba ministre a IDPS Wakuna. Oyambaki. Non, bon, j'ai dit, ministre, non, j'allais confondre le vice-président et membre du gouvernement. Okay. Donc, je voulais dire qu'Oyambaki Moko membre du gouvernement, donc c'est comme ça, le vice-président n'est pas Tchibalabala, et de l'IDPS, mais il n'est pas du gouvernement. Mais au gouvernement, il y a des ministres de l'IDPS. Donc, nous sommes, en tant que Congolais, en tant que membres du pouvoir, nous avons un devoir, il y a quoi accompagner le pouvoir Wana. Il y a qu'à soutenir le peuple congolais. Mais quelle est la procédure? Quelle est la procédure? Par exemple, pour Nanzela, Yoza non, élu. Écoute, je vais t'expliquer. Moi, je n'ai pas le pouvoir de construire une route. Mais je peux venir là où les gens ont difficile à passer. Neti ka na epananga kuna na kota Mbanzalemba, nzele komaki potopoto. Na kei, na sombi mabanga, na e na tche, pour aider la population tant soit peu en attendant que le gouvernement joue Ekoya. Ce qui va asphalter durablement va asphalter. Nous avons besoin de permission à Moutouté, c'est ça? Non, mais j'ai demandé les autorisations. Très bien, c'était ça le point. C'était ça le point. J'ai informé les ministres et infrastructure à Kinshasa et il n'a pas trouvé d'inconvénient. Alors, on va prendre le dossier l'UDPS en premier lieu parce que vous allez m'oublier à UDPS avec tout ce qui se passe à l'UDPS actuellement. Batonyo so na mbi bango, motonyo so a lobi na ndenge na ye, moto atikali a lobi na noyote, Augustin Kabouya na zana rendez-vous dans les jours à venir, ndeko Kabunda Kabund, toko lukape le lenga okutane, mais une grande partie ya bato ba lobi, mais liste sili na note, loko atoza na yo, nde tozo lo basiko nyonso, so ito sili si dossier à UDPS, to passer par l'actualité politique moukie, nde toyo kokota na Mambasabé provincial pour terminer. Mais avant de se faire, on va aller de l'autre côté de la régie. Coronavirus mi batela kozwangoli sekite ko kansate lokola tobosani likambo yango te malade eza penza ya solo to milengela boyoka conseil ya artiste Mike Kalambai azo conseiller aza ko vulgariser. On se retrouve après pour la continuité ya bosona politique officielle. À tout à l'heure. Eza solo zoboma
Mettons-nous ensemble, Tobareyi Nzela, Kuluno ya coronavirus. Botela biso nyonso ezanga indeko ya bino Mike Kalambai. Na eto sola moke likolo bokono oyo ekaboli mokili lelo ezoravage mabota babengi na komba coronavirus. Tina moya lelo kisi to traitement moko approprié na yango ezwami na nte. Ndebo esengeli to sa ba instruction nyonso ba minganga baza kopesa na biso. Eloko ya liboso to sokola maboko tango nyonso na savon ebele. To éviter ba contact dans le milieu public. On nous solo na moto, solo na une distance, il n'y a pas moins de 2 mètres. Ce que vous avez le pour ça. Fanda nanda. O virus y moko, asana makolo ya kotambola te. Mais biso ndi ba tutozo tambuse. Et nous comme sous, somba gel na désinfectant. Tambola na yango na poche na yo, na sac na yo. Tango nyonso fongola yango sopa na maboko désinfecter maboko na yo. Bandeko oyo ba te kaka. Ba vendeur na ba vendeuse aussi mbaka mbongo sala kana banque ton établissement songolo latagan et ko batela yo na bokono oyo elo mususu ya motuya to salela ba masque ezaka pona ba baza contaminé même yo oyo za na bokono te lata yango malam tant ozo ke na milieu public et même tant ozo lata yango veillez que ozi pa ba voie na yo respiratoire o tiango ezipi munoko pe ezipi zolo ko ajuster na matoni. To éviter battroupement, il pas y battre bazwami ebele. To salibe ko ya l'État. Ba pasteur, to ibisa na bana na zambe na ba église, ba fanda na banda. C'est juste pour un moment. C'est juste pour un temps. Biku ki a l'église, ya solo ekangami, kasilito ina zambe te. C'est là même que je comprends le sens. Il y a Matthieu chapitre 6. Nous avons un Dieu qui voit et entend dans le secret. Il nous le rendra. Dieu vous bénisse. Oui, biso toza ba locataire, tozali ko futela ana Gombe. Na venu colonel Ebeya numéro 92. A une grande surprise, to kotaki les 5 na kacha lopango. IPI a chaki ba locataire na ba policier na porte. Pana aucun lopango. Kaka IPI na IPI a passé déjà ordre que a libérer lopango biso to kota. To koti na kacha lopango. Le 5 avril. Une semaine après, tozomona colonel Général Chinyama plutôt. Général Chinyama Zoya, na policier a kanyana ba policier oyemo ba chaki wana. Akangi bango, azu ba policier mususu atiki baswana, azu bana na biloko abimisi biso libanda. Tozana terre confinement. État d'urgence au Mokonzalo a déclaré par Mokonzambo papa zo pesa yembote. Mais nazo kambwa pona ni aéro bimisa biso na temps parce que moment où toza ça pour moi coronavirus ezo boma ba makasi na kati mboka. Parce que biso zaki confiné à Gombe pour te respecter malama Mokonza mboka. Ba biso basi na bana basali banda d'ailleurs des anga mokote. To c'est belé biso une délégation pour na koya ko plaire pas Mokonza mboka. Pardon hôtel biso likam oyo parce que locataire za la peine ba droit na ye. Ba tosi hôtel et pas ba mpinga oya mboka parce que ba bimisi biso ba tosi malobo lo ba quitter. Bonjour, lelo na pona ko la dénonciation ya makambo yo général ya la police Tinyama Asali. Nengozomona wawa tous allaki expulsé le 7 juin 2019 na ordonnance oyo. Après na mois de juillet tu as gagné jugement oyo et engendré ordonnance oyo rétracté ordonnance ou expulsé Kibiso. Après tu as qu'il n'est pas procureur général à Pesibiso réquisition de force exécution Salamaki. Bateau Babanak occupé parcelle Nabiso, Bazalaki expulsé depuis le 11 février 2020. Tout ça, on a procès verbal, il y a rétablissement. On a procès verbal, il y a remise de clés. Après, Tokenaki pas général Tinama, après ça qui biso unité de police. Mais par notre grande surprise, 2 jours après, on nous a encore expulsés. Tous les nanda pour na bazo et biso ba policier na bino ba komi na compte ya batu ya FPI. Ndé ngana papa tokyo comme en général, to expliquer dossier to l'accès bilo konyoso. Nda le bibon na ko aider bino, il a enlevé ces éléments. Il a remis nos éléments une semaine après. On se voit encore expulsé par le même général qui a fait ce bulletin de service qui devrait se terminer le 3 mai. Et là, on a un chef de l'État vraiment qui a aidé Bisso
pour la justice doit être faite. L'irrégularité vraiment c'est inacceptable. Surtout que l'État des droits est commis, ils ont vraiment effectif si ils ont installé. Vraiment ils ont autorisé dans le Canabiso. Ce qui est justice c'est qu'ils ont droit na ye, besoin na justice pour réclamer droit na bino. Ole yako sala ka ba procédure aléatoire au bazo salo, ça n'a vraiment pas de sens. Donc voilà un peu le petit message que j'ai. Très bien, merci beaucoup. Alors on va évoluer solo na politique officielle ya boezala na note kaka epa ya sango mokonzi atana kintu adi soko telemi boyoka voyant atalika bisango ewana programme atana kintu adi bogolanda yango ateke na mbanzango bogolanda yango po bosepeli na contenu na eloko topesi bino tozana yango plus de 9 concepts soki nzamba pesi makoki tozui esika na biso tokosala yango ndenge toza kokana donc bobanga te bosolo na politique ezali bino ezali ngai kaka nga moko nazosala émission te robe zangai malobe zangai mais nyonso bino bozo sala yango le sala force ya boso na politique na lisanga ndeto kolonga. Maître Peter Kazadi, la situation Covid-19 très rapidement 570 cas pour la journée à l'élo, 70 guéris, 31 morts, 7 provinces déjà touchées par le coronavirus pandémie oyo ezako boma batuto milengela toka matalikamboyo na bokebi mingi. Alors on va entamer to banda dossier à UDPS ndenge na nosaki. Aux membres à UDPS. Na okene na ba français milaite. Naza na deux questions naza kotuna. Question ya liboso na membre ya UDPS ezali que honorable député UDPS ont traversé turbulence moko ya Sony pambate bozoba ya UDPS baza ko bundela yango libanda batunyo baza kotala yango na bao baza pour na bao ba contre au lieu de se battre derrière la maison mais babimisi yango devant l'ennemi ils ont fragilisé parti mais tant que to continue na lecture rebelle moto o azali cause principale il y a crise aux traversé UDPS na esprit nango ezali yo Peter Kazadi pona nini eloko pandi Peter Kazadi eloko pandi UDPS lelo honorable Peter Kazadi yo moto pandi UDPS likamu ya mandat spécial mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akomi na suka aza kokoma mokonzi ya mboka esengeli apema yonde okotaki maladi mabe okepa ya Félix Tshisekedi obiso lobite il faut mandat spécial bo coopérer na Kabunda selon badiri ya bato bo coopérer na Kabunda pour que Kabunda tikala AI mais okende directeur à cabinet mais malheureusement kopa Kabunda simbi abimi AI ya yo olali po bazu bato mususu bache leo na lingi o éclairer opinion sur ce dossier ya mandat spécial yangwana eza na TV mandat spécial yangwana oyo komaka yangwana TV za radio te esprit ya mandat spécial ezalaki nini finalité nango ezalaki nini elingi kolakisa nini po Kabunda nganzami azana lettre wo mokonza mboka pesaki malobeza pano 5 minutes na kokato te bimisa biloko nyonso yaki na oyibi nayaki awa pona loba penza makambo yi depeste yo mo otiko lo penza makambo ndako j'ai pris l'option depuis un temps ya ko privilégier Kimi Anagata parti. Donc je ne voulais pas revenir sur ce qui se passe, d'autant plus que Ezana Bandeko, Oyo Bazu Initiative, Yaocha Baninga ensemble, tout trouver solution. Mais parce que c'est la première fois où nous avons une émission, peut-être Bandeko Mususu Baleka, Batanga Komonanga, je tiens à apporter juste un petit éclairage. C'est vrai, j'ai rédigé ça compte tenu de mes fonctions à l'époque. Pembeni Amokonzi. Nazalaki, directeur de cabinet en charge des questions juridiques. Tango Ndeko Kabunda Ake comme président. Ça, il faut que les gens le sachent. Très bien. Kabunda Kena ko négocier mandat Yemoko. Ngai Nazali Mosali ya président. Kabunda ya benginga yaka. Na solo lina président. Pour saler président a lobby yo saler mandat tokei président a confirmé tokei président a tuninga mituna a pesinga charge wana ya osala mandat. Donc j'ai fait mon travail en tant que directeur de cabinet en charge des questions juridiques. Kasi tangu tozo sala mukanda wana ezaki na contexte moko déterminé. Il y avait président
bauti ko voter président de la République, il fallait qu'il y ait en fonction. Il y a une période où azaki sont accessible na batuté. Il fallait parti et fonctionner. Et surtout il y avait un engouement, il y a batu bazo taliban mboka bazana posa bakutana na mokonzi. Il fallait qu'il allégué bokonzi à parti na moko na biso pour que azwa charge ya koyambaka batwana ko canaliser ba aspiration na bango na suka epa ya mokonzi ya mboka. Tango mokonzi ya mboka azokoma a prêter serment, empêchement na définitif et c'est cristallisé en droit selon les statuts ya IDPS, l'article 26. Soki mokonzi ya mboka azali empêché, un mécanisme se déclenche. Secrétaire général Kabound, président ACEP Jacquemin, président de la Convention démocratique Wakwenda devait se retrouver pour diriger les partis pendant 3 mois et convoquer les congrès. C'est ça. Donc, mandat wana na komi yango na contexte wana sur demande ya Kabound et avec l'autorisation du président de la République. Nga Mosali na s'exécuter. Maintenant, oh, toyokana ki pona comme directeur de cabinet. C'est faux. Président de la République, ça c'est connu de tous les combattants. Tango a eu pouvoir, il a dit clairement que pour les élus, Bino, Boza déjà n'a pas fonction, Tozana Baili en OP Belete, to gagné pe majorité parlementaire, les élus Bogotika Lanano, n'a pas poste na Bino a ba élu, Toza Bao Bazangi Misala, to privilégié Bango Basala. Je n'ai pas été candidat directeur de cabinet. Ceux qui Kabound, to Kabouya Baye, ils peuvent transformer, mais Yebake, ceux qui n'ont pas posta président Félix Tshisekedi a nommé Ngai, na okene osenga ngwe pa Kabound te, na osenga ngwe pa Kabouya te. Osenga ngwe pa Maman Marthe te. Na osenga epa ya mokonzi moko puisque Ngai na mokonzi il n'y a pas de trait d'union. Na monaka ye, soki naza na pasi na yebisaka ye, soki naza na besoin na yebisaka ye. Donc si dans l'hypothèse où on m'a refusé d'être directeur de cabinet, faute Ezaya Kabound, si j'avais l'ambition, soki naza na ambition ozala directeur de cabinet to ministre to nini, boye ba bocha na mitu na bino ke ezali Kabound te, eza Kabouya te mutu bako pekisa. Baza na capacité ko empêcher. Bako empêcher ngana ndenge ni. Yoga sko mutu na mwa muke nazo misesika oyo. TV za radio te. 97.4 na radio batu bachi radio moko metala mato itina ba taxi batu bazolanda po sangwa zolo ba ya boye zala na note. Yoga elengi ya droit po yonde motangisi ya droit. Maître oyebi nengo rappeler awa parti esengeli etambola triomvera oboko benga wana. Olobi que président Zokende sengeli to luka mwa position moko ya muke to sauver situation mitune ya mibale. Connaissant l'article où ils ont na kati ya statut na bino ils ont évoqué triomvera. Connaissant souci à chef de l'état après discussion na ina monsieur Kabound nengo lobi ba solaki. Na kati awa otikali kotia article moko te. Oye kati ndelo période ozo expliquer na monoko yo za motamobeko pona nino pesa ki ndelo te na mandat oyo na mo article moko ya mibale na kotangela yo tala linéa ya suka o expliquer biso linko lobani preso bimisa ngona TV Peter Kazala za avocat so mon avocat ndimi eloko sanke amona la kisande kwa mona au fait d'assumer mon intérim à la date à la tête du parti pardon c'est que je voulais dire à la tête du parti, en usant de toutes les prérogatives reconnues au président du parti, jusqu'à la fin de mon indisponibilité. Elingi kolobani. Elingi koloba. Koza mawate hein met. Non non, nalobi te. Nalobi yo za mutu aliboso zo tanga ba question te. Ah. Na ndengo nga na otune. Ah oui. Au PSA peut ma réponse. Oui, mais je suis en train de te répondre. Nazo répondre yo. Naibiso qui to rédigé mandat oyo dans un contexte un peu particulier. Ezana makambo oyo na oloba awate esprit nini tinda ki to sala mandat. Mais j'explique bout de phrase wana. Mandat relève en principe
du droit administratif. Non, pas mandat, l'intérim. Mandat, ça relève du Code civil des obligations. L'intérim, c'est une notion de droit administratif. Quand on vous donne l'intérim, on vous donne plein pouvoir de gestion courante. Tout ce que le président a kosala dans le cadre de la gestion courante, yo mutubazoti que la mandat aux alina plein pouvoir wana. Je dis bien gestion courante. Gestion courante exclut tout pouvoir de disposition ou d'engager pour une période longue. On peut utiliser n'importe quel terme, mais yo pouvoir plein pouvoir yo zanango, et ali soki pour les ziki ou remplacer. Balabala couloir ya bureau et baby s'il faut au la bacaro remplacer. Tu as ces pleins pouvoirs là jusqu'à la fin de l'empêchement ou de l'indisponibilité du président, donc de celui qui t'a donné le mandat. Prendre ça pour dire que non, maintenant on a commis président, c'est une entorse. Mandat et koki comme ça moto président pour na kokoma président, il faut les kana congrès va voter yo na parti na biso. Mais les pleins pouvoirs donc question là. Et là c'est là que Ndeko Kabund à comprendre le côté, na bato bazo défendre, bazo comprendre rien. Ezali plein pouvoir pour exercer la gestion courante. En pour les ziki au bongisi, peinture et baby au bongisi, batu il faut pas futama au futi selon ndenge mokonzi o yakenda atika yo za na droit ko bakisata salaire batutei. C'est ça les pleins pouvoirs dont je parle. Oza na pouvoir dans kolongola te pour kolongola comme pouvoir de disposition. Na droit administratif un mandataire un muto batikeli mandat azana pouvoir wana te. Ezali question de bon sens na bato batanga ba comprendre. Muto atanga te akozwango na ndenge na ye abandi ko sala n'importe quoi et c'est ce que nous vivons. Maître, pourquoi article et délai au komagite article? Oh, mandat ezaka toujours na limite nango. Qui est ba komate. Eza na limite. Oh, mais eza na limite. Ça dit yo kana juriste maître yo kanga. Maître. Tu kana répondre. Na yebisio que mandat au déterminer. Bon, on peut déterminer si on veut. Mais si le président est effectivement empêché temporairement, ayebi mokoloni na ozongate. Akocha de l'État. N'est-ce pas? Mais ici, il y a un débat maintenant qui s'est fait. Les gens disent que non, le président n'est pas empêché au sens de nos statuts. Après Agozonga. Il y a une incompatibilité dans la constitution. Dans l'anda qui de Jean-Marc na Top Congo. Azolinga ko comparer constitution na statut. Constitution prime sur les statuts. Ce que dit la constitution est supérieur au statut. Quand la constitution dit que yo président a parti, ceux qui ont accédé à la fonction d'État, au koki kozala lisusu président a parti, c'est d'office même le statut nabino et lobby que attends au commis président kotika la président abiso, c'est illégal. C'est-à-dire en conclusion pour changer de chapitre, ndenge ndeko Jean-Marc Kabund, les lois ont continué à assumer intérim, aza ko révoquer bato lokwa na moni bandeko ba. C'est illégal. C'est illégal. Donc Jean-Marc Kabunda c'est illégal. Nathalie sort deuxième aspect parce que ezamba la libosona de kanaloba. Je me suis déjà interdit ya ko kolobela makambo parti puisque je vais donner chance na bandeko oyo bazo mener négociation. Tovanda na mesa moko. Très bien. Non pas par faiblesse mais par bon sens. Pour spectacle oyo quelque part ils ont servir président. Président Azan a besoin ya parti uni solidifié autour de lui. Mais je tiens ça pour donner des explications. Pour ce qui est payé, ndengona bato bakokanisa ke mabe nyonso eza na mutu na ngaku tunazo kima na lingi kolobate, je me suis imposé une discipline pour ne pas réagir compte tenu du rôle que j'ai joué. Hein? Mais il faut que j'éclaire. Donc je voulais dire quoi encore? Il y a un débat là, feeling kuto kimingali. Très bien, ils ont un certain moment. Il y a pas de problème. Na uto mona yo wa récemment na kulutu na Jamaïca samana télé 50 Boswani moi makasi pendant que zaki na ngoka débat Boswani na likambo ya Vital Kamerhe. Alors nani na pesoka mutu na moko Vital Kamerhe azana prison
liberté provisoire rejetée à plusieurs fois, ça n'engage pas un parti politique. Ça, il faut donner une précision détail, même na bato bazolanda biso. Mais, et comme monana na miso ya bato, selon ndenge bato baza ko monana. Pouvoir oyo bozana ngo, ndenge na oko bato belé na koti pa na sena okilo bela bato. Bozana pouvoir moko ba obenga ngo trépied. Trépied lingi koloba, lokola mo triangle. Joseph Kabila zali kolo, selon bato nde bazolo. Na ngambo wa totie Vital Kamerhe, de l'autre côté, le président Félix ne bango misato basali triangle wan. Lelo UDPS quelques personnes bazali instrumentalisées na bato ya FCC sans que bayeba bako bundisa coalition ya FCC ya cash pour que ba fragiliser ba na facilité ya rejoindre président pour nyama makasi bazwa rien na sima bana bazwa rien na sima bana bino IDPS bo sepeli na ekangeli wana sans que boyeba ke baza ko tia bino piège pour na désavantage na bino lecture na bino pour na arrestation ya Vital Kamerhe ou akosamba les 11 IDPS ni nango sepeli na arrestation ya Kabila et ya Kamerhe toki. Est-ce que yo moni esika moko bato batelemi bazo sala fete bazui mabaya IDPS bache IDPS to sepeli ndenge bakangi Vital omoni yango sango toki yo répond mais yo lobina yo sali constat que to sepeli. Est-ce que yebi ke mukolo bakangaki Kamerhe na opeso belema mukolo bakangaki Kamerhe na niveau ya parquet bande ko na biso ba wewa ebele ba yaki place wana pona ko assister yo ozalaka mutu ya image nazalaka est-ce que ozana image nazalaka ozalaka nazoboya te est-ce que ozana image ya ba membre ya IDPS te na lobby omoni bango bazo sepela bakangi veka to sepeli maître na tuni aux questions avec beaucoup de contours na tieli yango ba ceinture na lobby na yo il semble poser question ko kangisango ceinture te mais oui tozolo ba bâton rompu au lobaki moi j'aime quand tu me poses quelque chose un fait ici c'est un fait tu dis que bo sepeli c'est pas ça que moi je vous dis na lobby na yo bato bazo kanisa les gens pensent que bino IDPS sikoyo ngai na kokende kokota na mito ya bato pona changer makanisi na bango c'est-à-dire oboyi ko non je réponds mutu na mutu aza na liberté ya kokanisa ndenge azolinga n'est-ce pas omoni eloko na yebisaki ndeko Jean-Marie yo pe ozaka sa neti ngata epa na biso balobaka bakubanda ki bakusangani c'est-à-dire bafunda yo kasi bakuta yo te moto aza na liberté na makanisi na ya fundi nga na ba monyonso alobi nga nazaka boye aza moyibi aza boye mais soki nga nazaka nanga moyibi te soki nga naza nanga mobomi te je suis tranquille yo na makanisi na c'est ta liberté donc je vais dire que aucun membre de l'IDPS a sepeli na oyo izoyela Vital Kamerhe mon côté alors qu'est-ce que vous avez opposé avec Jean-Marie Kassamba? Et je vais souligner encore. Nini opposé avec Jean-Marie Kassamba? Justice et bandit na Vital na entourage à président. Justice et bandit na Vital Kamerhe. Donc ezali ngai pe ndenge na oloba na boye soki lobi pe na sala ba mwambe ba moko boye to ba soupçonner nga na koki pe ko se retrouver na makala. Donc ezali ngamba osepelate que pour bakangi mutu lelo to ba interpeller mutu lelo ngai na sepela po ngande musantu te on ne sait jamais. Très bien. Voilà. Alors nazo tuno question zokimango nini opposé yo na Jean-Marie Kassamba? Na okima nini mozoki ma question na mais Kassamba za journaliste net yo na déontologie na bino. Est-ce qu'il est permis journaliste ozo abayi o monter image o lakisango invité na yo ozo. Et puis, j'ai trouvé la méchanceté par Ndeko Jean-Marie Kassamba. Je lui ai dit ça. J'ai trouvé qu'il est méchant. Et sa méchanceté consiste en quoi? Azui, Vital Kamerhe, c'est un leader. Azana batu ebele na simanaï. O bakoki ko sepela malere e la été. Ndeko Jean-Marie Kassamba, azo sala montage, azu a coupé mutu ya Ndeko Kamerhe, a collé na mutu moko, situation moko. O mona ke émotion ni ne sala ki ngata wala kisanga image wana. Et à plus forte raison, bandeko o baza sima Vital, o batalaki image wana, bamoni ke leader na bango azana eta wana. Vous pensez, ça peut même créer les troubles publics. Mais un journaliste professionnel comme Jean-Marie Kassamba se permet de faire ça. Et ba structure na bino awa ya nini ya autorité, INPC, je ne sais pas si c'est ça. Mais il faut se saisir des cas pareils, c'est pas normal. Nena ina émission na oboye
olakisi mutu moko bazokisi ye olobi que non yonde mutu bomiye tonde konanga. Est-ce que vous mesurez ça? Et surtout s'agissant d'un leader du rang de Vital Kamerhe, comme ça gratuitement. Je prends ça avec beaucoup de réserve parce que et ça l'ikamba réserve papa, c'est un fait, c'est un fait que Jean-Marie Kassamba, dont la chaîne est suivie à travers la République et à travers le monde, a monté image. Et puis aux autres questions, pourquoi vous victimisez Vital Kamerhe comme ça? Vous l'IDPS. Azu image mususu ya yandeko mususu Chatumba. Image wana eza soki ya 2009, soki 2000 combien? Na elega na poto. Azui yango abimisi mutu elongese vindu walobi tala ba combattant na bino IDPS ndenge babeti. Tout ça pourquoi? Est-ce que vous pensez pour dresser population contre IDPS et surtout l'objectif est d'aller révolter conscience à battre. Ce qui n'est pas normal, c'est pas honnête ça. Vous savez, vous pensez que Jean-Marie Kassamba a été recruté pour nous salir? Mais je l'ai dit sur le plateau Azakamuto à FCC. Il participe dans la réunion stratégique. Tout ça, ça relève des stratégies à FCC. Nazan a fait des routes. Il y a FCC. Nyonso Kassamba Zosala, tala na chaîne naï. Bazo zongisa ba image, ba moment fort ya Joseph Kabila. C'est écrit dans leur feuille de route là. Ah bon? Saboter les actions du président de la République, qu'on a censé Joseph Kabila na banini, même na gouvernement. Il faut faire la promotion plus. Il y a ba action, il y a bande quoi FCC bazo sala ke o ya cash. Donc Kota Lisake, FCC est capable de gérer bien et nous cash nous sommes incapables. Alors, et Jean-Marie Kassamba est chargé de l'exécution de ces plans-là. Alors ça, il n'y a pas de problème. J'espère que l'IDPS pouvait peut-être avoir un labo noir. Voilà pourquoi Ngai Lelo Namonike tozo perdre temps na bakerel. Très bien. Et Sengeli Tofanda. Ici, nazo benga lisusu ndeko Jean-Marc. Puisque ba eko o ezo elanga. Bandeko o ba eko mona biso. Pour que basangisa biso, basi ba moni batu nyonso. Sauf Jean-Marc Kabound. Alingi ko yamba bangote. Il est aujourd'hui très facile de voir Félix Tshisekedi, président de la République, que de voir Jean-Marc Kabound. Amona nakate. Batu nyonso bazana idée a bien bazo kende po ba proposer ba mona kaete. Mais président de la République, hein? Soki mutu alinga sala amona ye akomona ye na pété. Mende ko Jean-Marc Kabound oyo alobi que yende président tout puissant ya IDPS invisible. Très bien, alors et pendant ce temps, c'est notre parti qu'on est en train de détruire. Bazo monter ma stratégie. Très bien. Pour détruire notre pouvoir, détruire notre parti. Lui est préoccupé à faire je ne sais quoi. Et ici, je renouvelle ma demande. Jean-Marc Kabound tika biloko zo sala yaka fanda na baninga to bongisa. Oebi na ezana eloko mona lingana bagisa. Pourquoi naza parmi bato bazo linga vraiment tozonga na légalité? Nga naza avocat. Kaka la veille bapesi Jean-Marc Kabound mandat. Tozana procès na kananga. Il y a candidat gouverneur Nabiso Aperdaki. Nous avions la possibilité de saisir la justice et obtenir l'annulation des élections, de l'élection du gouverneur de Kasaï Central parce qu'il y avait des irrégularités évidentes. Ngai Ndeko Chabani, président de la CEP et mandataire national, il y a eu des pestes pour la élection. Il fallait que ça la procuration, qu'on paie sa avocat selon la loi pour saisir la justice. Ndeko Jacquemin a Komona Kabound a dit que ce qu'on signé mandat procuration na qualité na oyo ya président ayoyo et aussi mbate. Ngamo pe na moni Jean-Marc Kabound na appartement na yemoko azwaki na sima palais du peuple là. Na ebisi que Ndeko Jacquemin wana za na raison. Zoa signé contre signé ata na ye. Non pas en sa qualité du président de la CEP puisque Kabound a lingité makambo ya triumvirat na lingi na yango. Très bien. Zelande ko nazolo ba très important. Côté dossier assemblée provinciale. Oui, nazolo ba très important pour na ba combattant au bazolanda ba yeba. Na bisi que considérer même qualité à Chabani, il y a mandataire national. Bon contre signé na procuration. Totinda kuna
attendre qu'on va signer, ce qui est ne fils que signature à Batumi Balé, ça va passer. Et Yomoko, autre qualité dans le secrétaire général, Aboui, à Sali Manda comme président Aïe. Donc, comme il y a un tribunal, va débouter Bisso. Le jugement existe. Ça veut dire quoi? Bah, acte union sont des Jean-Marc Cazo posé, et ça n'a pas irrégulier, et ça n'a effet juridique. Très bien. Pour ma partie. Merci beaucoup. Tikato évolue. Batmazola Napso Baza est belé. Makambakolo Batoza pressé par l'État, mais tout sanctionné sur Potosilisa. Une année après, mandat chef de l'État, les autres les premiers fête du travail. Deuxième célébration, en fait, il y a travail sous Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure qu'il y a des améliorations, on a des conditions de travail autour de Angolelo? Et puis, est-ce qu'une année après, les travailleurs congolais peuvent être fiers, il y a Félix Tshisekedi, même en termes d'emploi? Le président Félix Tshisekedi a été au salaire totalisé une année dans le mois de février. Et ça n'a pas sali. Il y a positif dans le État Moussala. Amélioration, il y a conditions sociales, il y a travailler notamment dans le domaine de l'enseignement. Il a relevé moins mouké niveau. Le pays, c'est un grand chantier. On a atteint les objectifs. Tozo kende mouké. Beaucoup reste à faire. Soué Nabiso. Ezali. Congolais pas Moussala. Ceux qui ont atteindre à 40 ou 50%, il y a Batobazo Sala. Pour moi, ça sera une très bonne chose. Mais très pour l'instant, je reconnais que nous sommes encore en deçà, mais la volonté et les efforts sont là pour que on va prendre l'Assemblée provinciale ville-province de Kinshasa, dossier sensible depuis la semaine dernière, donc toujours bétain aussi quoi avec toutes les questions et puis des précisions détails, mais on va transiter par une question importante, dossier Sénat. Tambwe Mwamba a nyokoli commun de mortel Mikolo et selon une certaine opinion. Baza okanisa ki azo sala makamonanko, batwazo mona makamba président de la République, akota boya rappelé président dans l'ordre qui de gauche droite, boyo kabino moko boyo ki dossier wana Tambwe Mwamba na sénatrice Goya. Batumusoso ba moni ba propos wana ki maladroit indécent, surtout il a adressé ça à une femme. Total anano toyoka tozonga yo pe sa réaction na yo par rapport à Ndengo Yoye à Salelaki Makambu. Et puis on va passer directement à l'Assemblée provinciale. À tout à l'heure. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric. Et que j'en avais. D'appui des efforts de notre gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, nous, la commission genre, famille et enfants dont je suis la présidente, et la commission socio-culturelle, y compris nos collègues du droit de l'homme, sommes venus nous rendre compte de la mise en quarantaine de nos compatriotes rapatriés de Dubaï par le gouvernement de la République. Cette visite a pour objectif de collaborer avec les autorités concernées et de trouver des solutions idoines pour sauver le maximum de vies de nos frères et sœurs. Nous avons reçu et nous avons visionné des vidéos venant des réseaux sociaux selon lesquelles nous avons vu des femmes se plaindre des conditions dans lesquelles elles ont été logées. En tant qu'élus de la population, nous avons voulu venir sur terrain pour voir de nos propres yeux, pour pouvoir palper sur le terrain ce qui se passe et ensuite interpeller le gouvernement pour qu'il prenne des dispositions pour pouvoir résoudre les problèmes que nos compatriotes qui ont été repatriés de Dubaï puissent trouver une solution. Nous avons vu plusieurs vidéos dans les réseaux sociaux qui disaient que nos compatriotes ont été mal reçus, mal logés
et mal alimentés. Mais à notre grande surprise, en descendant sur terrain, nous avons remarqué aussi tout à fait le contraire de ce que nous avons vu sur Internet. C'est-à-dire que vous allez voir dans les témoignages plusieurs personnes qui ont été rapatriées qui disent et reconnaissent être bien alimentées et bien logées. Vous avez suivi, il y a mes collègues qui ont parlé de l'objet de notre visite de ces 3 sites que nous avons effectués. Les sites qui ont accueilli nos compatriotes qui ont été rapatriés de Dubaï. Et nous sommes heureux de pouvoir dire à l'opinion que nos compatriotes ne sont pas dans les conditions si précaires comme cela nous avait été présenté, quand bien même des problèmes ne manquent pas. Mais c'est ici l'occasion de pouvoir demander aux uns et aux autres de comprendre que... Nous demandons, nous souhaitons, nous implorons notre gouvernement de soutenir cette initiative appelée i-classerdc.com. C'est donc une opportunité pour que les parents et les dirigeants des écoles évitent une année scolaire blanche. Pas d'année blanche parce que mon avenir dépend de mes études. Pas d'année blanche parce que j'aimerais devenir entrepreneur. Pas d'année blanche parce que j'aimerais devenir médecin. Pas d'année blanche parce que j'aimerais devenir une infirmière. La gratuité de l'enseignement ensemble avec e-classerdc.com. L'école s'invite à mon domicile. e-classerdc.com, c'est vraiment la solution pour nos enfants. Pour toutes les informations, pour tous les renseignements, pour avoir toutes les certitudes, allez sur le site www.e-classerdc.com. Vous allez être élucidé. Pour toute information utile, le téléphone c'est le 00243 91 0000 111. Merci de soutenir cette initiative magistrale, salutaire pour nos enfants. Très bien. On va revenir par rapport à un élément. C'est un contrat, il faut honorer ces contrats-là. On va revenir sur ça. Alors, on va évoluer, Assemblée provinciale. Mais avant cela, on a eu M. Makamouendego Tamboué Mwamba, parce que Bélé va juger, propos na maladroit, ils malamoté vis-à-vis de la sénatrice Goya. On a eu lecture dans la Likambo. Oui, Tamboué Mwamba, c'est un papa. Moi, je l'ai connu, j'étais encore trop petit. Azagina nous DG à Ofida. Quand moi j'ai appris à connaître Tamboué Mwamba, il était DG à Ofida. Et puis j'ai vu comment il a évolué. Ce que vous sentir nano ilobeli à Tamboué Mwamba, quand il te parle, vous sentir caractère moko hautain. Je dirais, il y a un terme là, en français, bateau balinga. Race misusuté. Pas des racistes. Discrimination? Non. Séparatiste? Il est méprisant. Tamboué Mwamba est méprisant. Comment ça? De par son comportement, de par son caractère, partout il passe quand il parle. Il dénigre les gens? Donc il n'a pas... Vous voulez parler du bon sens? Non, pas de bon sens. Il est plein de sens, mais élégance. Il n'a pas de considération pour les autres. Vous voyez? Et ça les caractérise. Même lorsqu'il est allé dans la rébellion, son caractère hautain là a fait qu'il a ordonné qu'on abatte un avion plein de Congolais. Donc je dirais c'est quelqu'un qui n'aime pas les Congolais. Tamboué Mwamba. Qui n'aime pas le Congo, mais qui aime les richesses du Congo. Vous voyez? Alors il est congolais. Bon, mais je sais depuis mon bout Azaï congolais. Azagi Zaïrois, tu as traversé Bissonio Stogomba congolais. Contrairement à ce que Mouzé avait dit. Contrairement à ce que Mouzé avait dit quand il a dit qu'il avait, alors qu'il avait demandé aux Rwandais de partir, tout ça. Oui, il y a des gens qui sont partis au point de nous demander s'ils étaient encore congolais. Voilà, Mouzé a eu à s'interroger. Et quand il dit ça à une dame qui a posé une question légitime, je dis bien, Madame Goya a posé une question légitime, une dame parlementaire
qui demande à son président les éclaircissements. Ndenge biso pe na assemblée na biso ana soki ezana ba question mo boto poser à président pour y to lobi que président expliquer biso nano dossier aux ndenge nini. Et il nous explique en tout respect puisque c'est notre devoir de poser, de contrôler non seulement les autres mais de contrôler aussi notre propre gestion en tant que des parlementaires. Maman o atuni mutuna simple. Au lieu à répondre simplement finga mama yabato. Si à ce niveau-là, la position à occupée, on peut se permettre d'insulter son collègue, puisque ce sont ces gens-là, les sénateurs-là, qui ont fait des tambouements, président. Ça ne lui donne pas la qualité à commissaire Plassona. C'est-à-dire, ils ont tous été élus. Pour le moment, selon vous, ça ne mérite aucun respect. Il y a Banabasi Nyonso, il y a Fingi, selon vous. Non seulement il y a Banabasi, mais il y a Congolais. Il y a Congolais Nyonso. Ce que tu vie à tambouements Mobimba. Hein? Ils ont poussé respect à Tamuketi. Puisque partout il est passé, il y a toujours des reproches qu'on peut lui faire. Quand il était DG, on sait comment ils ont géré. Quand il est allé dans la rébellion, on sait comment il a géré. À peine il venait d'être ministre de la Justice, on sait combien de gens ont été contraints à l'exil, combien se sont retrouvés en prison. Vous voyez? Et combien sont morts aussi? Et combien sont morts? Donc, pour Nangaï, franchement... Très bien. Très bien. Alors, Tokota, Assemblée provinciale, il y avait le province à Kinshasa. Makamboleki, moi, Ebele, moi, Mikolo, il y aurait même une plainte pour 3 journalistes et puis un député provincial, où ils ont les réseaux sociaux. Mais jusqu'à présent, il semble que les journalistes soit bazali, nano, saisi officiellement, le rôle en Nazanakati. Mais ce n'est pas le dossier. Entrons d'abord dans l'Assemblée provinciale, cette affaire. Nalingo Pesaba Limière. Où ils ont des questions na bungise la kiyo par rapport à Makamunyo Sezolobam. Donc, l'Assemblée provinciale a pris une dette de 3 373 000 $ pour les véhicules des députés. Mais c'est là sans autorisation de la plénière. Comment vous expliquez ce dossier? Bon, j'allais te poser une question. Tu vas m'excuser. Hein? Je te pose, je n'ai posé une question pour la précision. Nani a que plénière et peut ça autorisation. Ceux qui ont la lettre, il faut non la lettre. Plénière, il faut comme la lettre. Non, ou bien une autre preuve. Oh. Bon, je vais te répondre. Hein? Ok. Il y a des choses, 3 millions 373. 373, oui. 3 millions 373. Nakati Mbongwana. Ezali. D'abord, il y a 500, en principe, il y a 3 873. 500 000 $. Assemblée, bureau, après avoir obtenu. D'abord, il y a une ligne budgétaire, comment on appelle ça? Investissement. Il y a une ligne budgétaire pour investir. Construire, aménager, tout ça. Il y a une ligne budgétaire. Na dotation et assemblée. Ba bureau nyonso eleka, ba assemblée nyonso, ba bureau nyonso eleka ya kalana. Mbongwana bazai ko détourner ngoda. Po na nini na administration. Soki mbongo ba destina ngona musala boye. Yo salela ngo musala mususu, on peut appeler ça un détournement. Alors, ezana cadre à ligne wana. Nde bureau et sangani elobi esengeli to bakisa ba bureau pour na ba service et puis ba bureau soki ba député ba ye bazwa kabisika ko fanda. Ndenge ça na ba assemblée nyonso. Loko la dotation est à mensuellement, parfois de manière irrégulière et qu'il faut aller vite na ba travaux, ils ont résolu ya ko contracter dette na Freeland. Il y a combien? 500 000 $ pour la construction de ces bâtiments-là. Très bien. Ils ont accompli, ils sont passés par la plénière et l'autorisation a été accordée. Moi-même, j'étais là. Tu comprends? Ils ont organisé la passation des marchés. De gré à gré? Non. Pas de gré à gré. Offre normale. Soumissionnaire, oui. Combien par exemple? Je n'ai pas de détails, mais je te dis qu'il y avait... On a organisé ça. Il y a 3 sortes. Ezali na marché ouvert, n'est-ce pas?
quand on appel d'offres ouvert de manière illimitée, ezali na appel d'offres limité. Voilà na ebi. Et ils ont choisi limité. Pourquoi limité? Basu 531 000, ok. Voilà. Donc je vais dire que côté passation des marchés, la procédure a été respectée. Société ni ne gagne un marché. Non, je n'ai pas ça en tête. Très bien. Mais au moins, il y a une société. Et aujourd'hui, si vous êtes journaliste, vous avez caméra, Kende na sima ya APK1, okuta bâtiment moko 80% de construction déjà. Et tu vas poser la porte. Bah verser mbongo combien? Parce que nous avons des informations. Yo Kangai, je t'explique. Si l'information est constituée ma question. Et permettre aux matières. Je te réponds. Opposez question. Bah verser mbongo combien? Na matière oyo, bah koki kozo 500 millions sur ba pesi. Nini nani société l'entrepreneur te entrepreneur te so a kotizamba kei bozela siko mbongo yova na banque to yova pas bato mbongo ezali na banque mbongo ezali na banque oui mais tant que bosu limbisa non limbisa la tous nos questions s'il vous plaît maître s'il vous plaît nandi mabilo côté tika biso nyos to comprendre aujourd'hui naza d'accord na on a montant à 531 000 bo verser et pas entrepreneur selon ba information tous anango 141 000 $. À peu près. Information mais oui, je suis d'accord. Moi, je ne peux pas vous refuser de répondre à cette question. 141 000 $, ce qui constitue 30% de travaux. Bon. Au lobby n'a pas yo moko awa. Ok, la logique. Au lobby n'a que beaucoup de gens sont mbongo sauté parce que tout le monde m'a kambobelé na mboko ba ki mangala mambo. Je suis d'accord. Mbongo mususu etika la ki on eza wapi. Est-ce que vous dites que l'Assemblée provinciale est en comptabilité? Ils ont en comptabilité. Nous avons quelqu'un qui détient la caisse de l'Assemblée. Alors, Kende na caisse on a autour na soki mbongo na izak. Alors, ben pourquoi? Oui, allez-y. D'abord, je rectifie. On avait convenu de payer cet argent en 3 tranches. C'est contractuel. Topesio, misale avancé. Topesio, misale avancé. Les lots misale ici, Sili, presque na 80%. La société a déjà perçu des tranches. Et Tikali, dernière tranche, on lui donne son argent. Donc il y a la transparence sur toute la ligne. Maintenant, ils ont un bongo, il y a mis balé. Te wana kokera ba 30 ba 3 millions na nute. Ngala mais bolobela ki yango. Na tozoya, nazoko mano na dossier. La dossier ma bolobeli. Bo récupérer mbongo lobi ke mbongo mususu boyokani bo contracter 3 tranches. Donc mbongo etikali selon yo. Bozongi si na banque. Bongo ezali na comptabilité assemblée. Mais so ezali na comptabilité assemblée. Une question de curiosité. Les lois bazo accusé bino. A une certaine opinion que bo sali bo hypothéquer frais à fonctionnement ya bajan ya assemblée provinciale. Parce que tikana tous nos questions. Batu wana bazana 6 mois ya ere ti lelo. Na solo li na ba hypothéquer ngapi? Ya on lo banayo. Parce que bambongo na bango bobandi kozongisa olobi tikana pesa non tikana peso question zela nanu tokende malembe olobi ke to hypothéquer mbongo ya ba travailleur ya assemblée wapi te na lobi na yo ndeko est-ce que obimisi mo hypothéquer ezaki question te kasi te éclairer ngai pona répondre yo te loba ke otuninga question koloba te ko lobi non nazo oui non olobi tiens allégué non maître opposé nganini question olobi na tuni o question koloba nanga ke bo hypothéquer esa question mais j'ai posé la question c'est une affirmation sa vidéo sa vidéo bon loba bon OK avant tozongi sa vidéo na lobi mokolo na il déposer to hypothéquer yango wapi na yeba ke na koyamba yo je n'ai pas droit à l'erreur na ba phrase je pèse mes mots na yeba ke na koyamba yo OK na retomber na piège allons-y na yebisi au clair il semble ici que bino bo hypothéquer mbongo il y a frais à fonctionnement ya badimi ya ba ça c'est une question une affirmation bien que au conditionnel mais c'est ça. C'est quoi? Mais j'en arrive à une question. J'en arrive à une question. Laissez-moi terminer la question. Tu vas répondre. Allons-y. Ne vous agitez pas, s'il vous plaît. Non, je n'ai jamais été agité. Ok. Nalobi boy. Bajan. Zela maître. Bajan est assemblée provinciale. Il semble que Bazali n'a pas aéré. Il y a 6 mois d'impayement bafutamite. Pour Nanini. Selon les explications que nous avons recueillies dans l'opinion, il semble que Bazako soit mbongo. Oyo esengeli bafuta bango, bakomi ko futa yango déjà na banque na nyongo bino bozwaki. Pesa mpole na likambo wana. Te nini bilo ozoloba eza yango te. Na boyi koloba eza lokuta.
mbongo oyo dotation ya bureau ya assemblée ebimaka na source moko na traitement ya ba personnel ya assemblée te. Personnel comme même les émoluments de nous députés et outaka na gouvernement central. Ça fait 6 mois. Gouvernement central a payé sa kambongo anate. Je dis bien 6 mois. Ezali na mbongo moko et outaka na gouvernement provincial pour permettre à l'assemblée de fonctionner. Mbongo wana ezaka destiné na kofuta ba personnel administratif assemblée te, ce sont des fonctionnaires de l'État congolais. Et c'est l'État congolais qui les paye. Ceux qui moto ayeko yebisa bino ke bazwi mbongo na bango bakomi kofuta na banque eza lokuta. Mbongo oyo pourquoi 500 000 na lobelango? Ça fait partie na mbongo dotation ya fonctionnement ya bureau ya assemblée provinciale. Eza même mbongo akofuta ba député te. Eza mbongo ya pona fonctionnement na ligne budgétaire investissement. Na biso ke ba bureau nyonso eleka e bana odame mbongo oyo. Basale eloko te. Mais bureau oyeye elobi ke non mbongo eloko les sera destiné na biso to orientango batonga et bazotonga. Chaque fois que le gouvernement provincial verse quelque chose, ça tombe dans les caisses de la banque et banque retranche petit à petit. Il en est de même. Nalikambuya 3 373 000 $. Oui, l'Assemblée provinciale a pris une dette. Vous comprenez? Awa kuto eza assemblée te. Ezali ngai député. Nde nazu nyongo. Ba député nyonso, je dis bien nyonso. Ba contre-attaque nyongo na bango. Chacun a pris un engagement personnel na banque. Ah, député yemo kwa kozwa. Je te dis que chaque député a contracté avec, je dis, je suis député non? Ba député be Holanda yo. Nazo ibisa oke ngai. Na kenda na banque. Ba bimiselinga contrat. Na signé engagement na banque. Ba pesi ngambongo $100 000. Wana montant de zolo bate $100 000. Loba na ndengo lingi mais au moins na kenda ba pesa ngambongo. Na sepeli pondimi ondimi yo moko $100 000. Mbongo na ngai na banque. Ondimi kezaki $100 000. 100 000. OK. Na défi yango po bazongisa yango sur mes émoluments. Quand est-ce que les bureaux entrent dans la danse? C'est pour garantir ma solvabilité. Lokola salaire nanga soki eye bureau nde futaka nga na lobi yo banque sikoyo signer sikoyo na bureau pour que soki mbongo nanga eye okelekisaka mbamo ekende kuna mbala c'est facile mais pourquoi vous salez on a mituka te? Mais c'est la même chose. Oh, il semble que na mituka assemblée ndake kozwa na kombo ya ba député sans qu'il y a tout na ba député ya solo to ya lokuta eza lokuta nini ndeko Israël obinga quand même non na yebi yo depuis quand yo zomona ngai na longwa ndako na ngai na na plateau oyo pona banda kokosa po lobi lokuta na rattraper ngai bureau ya assemblée ekende kozoela nga nyongo nga na yeba te bakatanga mbongo na nga ngai papa mbongo ya ngai yo okei oye ke ozoeli nga nyongo après oya ko redistribuer nga ngai na tika yo. Ça c'est une blague non? Biso nyonso ba député to vanda. Et puis mutu na mutu aponi marka mutu kana ye. Ngai nazozwa TX, ngai nazozwa boye, ngai nazozwa Lexus, ngai nazozwa mutu na mutu aponi mutu kango eza combien? Autant. Bureau kende siko na banque en notre nom. Hein? Ba pesa yo montant oyo ezo correspondre mutu na mutu azwa mutu kana ye. Na suka soki bambongo na biso ye o banda babanda kokata yo bureau ofutaka bango. Alors soki mutu azoya awa azoloba ke bureau ekei ekoti nyongo na kombo ya ba député sans kotuna bango na éviter soki mutu ango information azoya. Mais si c'est un député qui dit ça hein? Oui. Azaza bolo. Ce qui député le bien Azaza bolo. Mais puisque biso nyonso to vandi biso nyonso, j'ai dit bien biso nyonso na plénière à huis clos. Po makambo balobaka ngo na micro te. Eza makambo etali vie privée ya ba député, gestion ya mbongo na bango. Biso nyonso to vandi to lobi
ngai yo lingi mutu ka marque nini o boyi nini concessionnaire azoteka ngona combien autant OK nandimi prix wana mais na sana mbongo cash te to sala nini kende na banque zoela nga mbongo na cash bafuta bongo ngana ko bana uzongisa. Alors mbebe nini mbeba isapia. Très bien, alors nous sommes arrivés à la fin. Je pense que vous éclairez suffisamment opinion par rapport à cette question. Ba question ezoya ebele bande wa DGI batuni a moi mitune ebele Thérèse Ntanga DGI Myriam Rochimanga. Ba on batini ba question na bango. Bon toko mina suka, le temps nous est impertinent. Moi to kende pina musika ezate. Député azo futa malelo combien? Assemblée provinciale. Na oui biso salaire nangate. Bon so to lobi 17. Yo ba futa yo bafuta yo sa patron kasi. Bon ba travailler na cameraman au futa combien? Roublin $250 seulement. O mais ngona na ozwa. Papa yo za 250. Azalia tay azota. Mais azo exploiter. Na go exploiter na $250 pour na futa ndo. 250 azozwa salaire ana prime ya 180,000. Azana transport chaque jour. Bangona ba. Transport à combien? Azora 5,000 francs par jour pour 5,000. Papa yo vanda gapi? Yeyo azana gitana nanu. Vanda gapi? Ozana mutuka. Azana gitana. Bon, yo ozana mutuka 5,000 francs pesa ka osomba ko ya musala ngata somba. Mutuka biloko zo sala neza bien. Mutuka ya musala. Tika biloko zo sala. Sombela bango mutuka. Futaka ba tout bien. Na lobi na yo nazo. Ozo gagner mbongo ebele. Na lobi na yo ba travailler na obi. Soki na tuni chauffeur no futa yeko, mais chauffeur na yo. Chauffeur nanga? Na koyebisa salaire à chauffeur na ngani ndongo suki yanga na lobby na lobby chauffeur na ngai na koyebisa salaire na ye soki na lobby salaire na ye bandoki nyonso ya famille na ye bakomisela ye manduki kabo ozomona bato bafuta et puis yo ozo ba 250 on ozokosa mais azali on nazoloba yango na motema mutuka ozopesa 5000 o même mutuka ya ngai mutuka pesi bon mutuka ya yo kasi ngam na pesi mutuka ya yo est-ce que tu la banque carburant na chaka carburant musala je suis organisé. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Au Congo, oh Congo, toi paradis, Congo terre promise, au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis, Congo terre promise, oh étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba peko kabwana, motema mabe toni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango na sengi na yo Masia, kotisa bomoko na bana Congo, Congo elonga Marabeleli yo Masia Yesu, titaosala kati na mboka Congo. Tribalisme, égoïsme, ekosila te na kati ya bana ya mboka. Bandeko bakomi nde kobomana, Yesu nzambe nanga okei nde wapi Yesu. Lobali le maboko Masia nanga, mboka na ngai ekozwa